que ekesalama te église Rehoboth Tabernacle oyo ezali message du temps de la fin. À l'occasion oyo 3 journées de réunion de réveil église Rehoboth Tabernacle bakosala mayangani ya minene pona lokumu ya Nzambe. Penza na 3 jours oyo ba miracle ya minene ekesalama. Pe 3 jours oyo ezobana le 17 mars ti le 19 mars. Ekozala penza opesimbwa aboyi ndeko esengeli oya awa na église Rehoboth Tabernacle message du temps de la fin awa ne epa ya ye moko révérend pasteur na église Rehoboth Tabernacle awa epa ya ye moko révérend pasteur Hot Neville Kanku yende asimami epa ya Nzambe. Esengeli ndeko oya awa na église Rehoboth oyo balobi na thème oyo messieurs nous voudrons voir Jésus. Mon diminyoso esengeli opusa na penza awa vendredi le 17 mars pe dimanche le 19 mars 2023 awa à partir à 15h juste 19h au Zabobimba na adresse oyo avenue Kipalanga numéro 20 na commune ya Makala sur la route universitaire pe arrêt Mopulu nde au Zabobimba référence à des fêtes Soraya Newana obwaki misu Monique avenue Gimpalanga numéro 20 na église Rehoboth Tabernacle message du temps de la fin vraiment ne esika Nzambe apesa révérend pasteur Neville Kanku oyo Nzambe asimba ba intervenant bakozala ndeti pasteur Polydor pe intervenant ya misatu ezali pasteur François Leta nde bokomona ba miracle jour ango vraiment ne ezalaka boyi. La banda qui n'a malade, la banda qui a cassonda, ça fait 5 ans, cassonda du son. Zoto yoso ezali ya kokola. Bakota zoto mokimba maya koyeba ngai ezali te lanzaki mwindo tu. Tango bande bonangai, bamonaki ngai, baoyo basi banyataki na mabele oyo. Nde ayebisi moninga wana azaki mpe na pasi mama Sophie ayaki mpe awa, azaki mpe topika awa, ngapi na ye kozwa letu. Il y a des discernements prophétiques qui vont s'opérer. Nous appelons tout le monde, quiconque soit malade, quiconque a un problème sans solution, nous vous appelons. Venez contempler la présence de notre Dieu et la puissance de Dieu. Nous appelons tout le monde, peu importe ta maladie. La maladie ne dépasse pas Jésus. Nous vous appelons. Nous vous attendons le 17 mars 2023 au 19 mars 2023. Venez nombreux, que Dieu vous bénisse. Ndeko mama, ndeko papa, salambangu na ba événement oyo ya munene, oyo ezali 3 jours oyo ya réunion, oyo Nzambe ye moko akozala na kati ya révérend pasteur Neveli Kanku. Penza Nzambe azosalela ya mingi, tala net ba témoignage oyo, mama oyo ayaki, penza azalaki bien te, azalaki koyeba te, penza na ba prière ya révérend pasteur Hot Neville Kanku, ne mama oyo atamboli pe a témoigner monene ya Nzambe vraiment ezalaka nde boye. Ba musicien oyo bakozala bakobeta penza lokito oyoyo ekokomisa bana ya Nzambe likolo. Mama papa pusana epai ya ye moko révérend pasteur Hot Neville Kanku nde akosilisa maladi na yo nyonso ata babokele mbasu eza ndenge nini ata balobi yo kobala te awa epai ya révérend pasteur Neville Kanku akobeta ngo dada na liloba ya Nzambe pe awawa maladi nyonso esili na poisa. Tala neti mama oyo babokele mbasu pe awa révérend pasteur Hot Neville Kanku alongoli yango vraiment mwana Nzambe oyo nyonso bozali kolanda biso na musika okolanda ba prédication nyonso mwana ya Nzambe kota kaka na YouTube beta kaka Lingala News nde okozala mobimba okolanda mayangani oyo ya 3 jours oyo ye moko révérend pasteur Neveli Kanku nde asali yango penza okozala mobimba na 3 jours oyo. Lingala News nde obeti kaka Lingala News na YouTube nde okozala mobimba. Bino nyonso oyo bozana ba problème vraiment awa délivrance ya kafu ezo salama awa vraiment obalaka te o bakanga ba passeport o voyage na yo compliqué o obotaka te yaka le 17 mars awa wa penza si le 19 mars 2023 okozala
mobimba na ba problème na yo po awa nzambe nde azali. Mwana nzambe esengeli kozana biloko ya occasion oyo ya jour oyo ya réunion vraiment oyo révérend pasteur Hot Neville Kanku penza abengama epai ya nzambe penza jour ango ekozala danger. Penza abengisi bana nyonso ya Funa, bana nyonso ya Kinshasa, pe bana nyonso ya Mwamba, pe bana nyonso ya Changu, pe bana nyonso oyo ya Lukunga bazala awa na komini ya Makala po bamatisa lokumu ya nzambe awa na église Rebot Tabernacle oyo babengi message du temps de la fin. Penza mwana mboka zala na mayanga ni ya boye po okozala so vendredi le 17 pe dimanche le 19 mars 2023 ozala mobimba na 15h juste pe 19h juste na avenue oyo tozongeli avenue Kipalanga numéro pe na arrière Mumpulu na route ya université. Référence de fête Soraya ne oza mobimba milenge soki pe lisusu olingo zwa révérend pasteur Neville Kanku obenga na ba numéro 082 29 36 832 wana ezali numéro ya normal. Pe lisusu la numéro oyo ya WhatsApp pona kokomela ye na WhatsApp binombo zali na étranger obeti kaka 09 94 28 63 89 ne oza mobimba na WhatsApp. Thème na biso ezali Messieurs nous privions voir Jésus. Thème na biso ezali Messieurs nous privions voir Jésus na Jean 12 oyo elobami 20 à 21 ne oza mobimba. Ezalaka ne boye. Babina sali pongo lingani tanga masolo boucle.